Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Ebele bandeko ba congolais ba lupite kaka eza bandeko ba congolais batutu boya ebele mokolo ya le 8 septembre eza événement oyo ndeko na biso Eric Kasongo akobimisa CD ya liboso na mboka oyo ya Aren eza pe na bayembi mususu bakouta mboka musika neti mama na biso bozomona ya kitoko awa Agnes Nzembani ye penza akoya kobeta lolaka mokolango mokonzi na likolo akosepela tosuki mpe kaka wana te bandeko eza na couple luzolo bango ntango bayembaka yanza komba azoningana ekezala bima terrible tosuki kaka wana te bino moko boyebi papa na biso oyo asepelisa biso azokoba kosepelisa biso papa na biso frère ekebani wana penza bokosepela bokozala deside papa mama bana boya vraiment toyembela yanza komba boya mingi boya bele bana Allemagne bana Belgique Verviers Cologne Turin partout Deutschland mobi malabing sinon le 8 septembre rien que pour la gloire de Dieu bandeko balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote ngai wa bino cœur sensible na pesi lisusu mon boss Sibu Mutombo mbote bele papa zwa gros bisous euti na cœur sensible na kimi lisusu na ville ya Arene kopesa koko boss wadani mbambu kolo Versas papa zwa mbote euti na cœur sensible wana lisusu mon grand frère na peso mbote pa yoza na bosa na yote George Djunga otete la Keman Fumbe mon frère Zwambote euti na cœur sensible bandeko ya Congo Check Check TV tangu nyonso bomona ka cœur sensible liboso ya télévision eza penza pona milakisa te po bomona ngai te eza kutu pe jar na ngai te ngana yeko sala ba émission pour nazalaka toujours na souci ya peuple congolais balandi ya Congo Check Check TV biso nyonso na bandaku na ba portable tomoni audio oyo esirkile mokili mobimba ya mwana ya mama balingi ba violer epai ya mobali ya mama mututu aza au courant ya audio oyo me bandeko balandi ya Congo Check Check TV makambo oyo ezokende penza mabe ezobeta kote siko ekomi moma ete tangu yo meli zododo na yo ya poto tangu yo meli soki lungwilo bien samba ngai na ebite avant ya kosala audio tiana elongi na yo tiana makamu na yo tu bandeko bolanda très bien pour trop c'est trop maseki ekomi kokoma ya makasi audio otoyoki oyo nazo condamner audio te audio oyo eza c'est vrai diacre violaki mwana ya mwasi na ye c'est vrai ndenge boyoki wana eloko penza ya lukuta eza na kati te mais moboko likambo na biso eza nini na pokwa lelo balandi ya Congo Check Check TV na ba congolais ndenge na lingaka bino kolega kutata nga moko vraiment bozwa mbote na bandeko nyonso oyo balobaka langi na biso oyo toyebi wana audio oyo bandeko ezali audio ya 2016 ya 2016 nde makambo wana epai ekweyelaka siko esali nini po makambo wana ekweya bandeko mwana oyo boyoki wana kobenga mwana puisque azali epai ya tata soit disant mama na ye na tata oyo ya diacre yango tozobenga kaka mwana me na minute oyo bozomona cœur sensible azoloba likambo yango aza penza mwana te soit ya ba 20 à 19 ans a commis na 27 ans aza déjà une grande fille ndeko
mama oyo ya kolo mwana oyo abimisi audio azalaki pe na libala na ye ndenge mutu nyonso abalaka babalanaki na tata oyo ya diacre. Baye kozwa mokano balobi ete mwana atikala na mabela bakoko to bengisa ye ndenge kaka boyebi wana. Baye ko bengisa mwana ye na poto, tango ye na poto, vraiment ba démarche nyonso ezalaki na maboko ya papa. Makambu tu ezalaki na maboko ya papa. Mama kaka kwenda vutuka Turki, kwenda vutuka ba voyage, kwenda vutuka na ba Angleterre. Mama afanda kate masoko mukusa soki alati biloko ezanga tina azokende ba voyage, puisque na lobi biloko ezanga tina aza mama oyo azali tcha mutu bakata. Bande kubola nanga très bien pour nazana méchant. Tango bayiko bengisa mwana oyo afandaki très bien na kati ya ndaku oyo ya mama oyo biologique na papa oyo ya photocopie ya kofonde. Na lobi ya kofonde ezate ke soki papa aza na kati ya ndaku na bana ya mwasi ngai na koko tia division te. Na lobi ya kofonde puisque papa oyo ndenge aza mwasi bazalaki makango na mwana oyo yango na lobi ke ya kofonde. Mais zape na ba papa mususu tango afandi na bana ya mwasi na ye okoyeba kutu te. Donc papa penza ba papa o baza ba responsable. Ba fandi bandeko na ngai mama nenga kendaka bakwenda vutuka papa diacre oyo na mwana oyo awutai Kishasa, bana Kishasa oyo baza bachami tu bakata bakomaki na bango kobima wana penza ezali vrai. Papa atimolaki libulu ekomaki penza musika, bakomaki penza mwasi na mobali. Et puis bipai nyonso oyo papa bandaki kotambola saki na ye, ceinture na ye ekomaki jeune fille oyo. Kutu mama bandaki kokota bango ntuma abandi koloba na papa ke ngai nazomona yo compliqué. Et puis na moma wana mama oyo ya kwenda vutuka na batirki abandaki lisusu kopesa papa nzoto te. Nzoto boyebiti. Nzoto te ke akata musuni apesa ya lia, non, nzoto na mbetu. Abandaki lisusu kopesa nzoto te pendant batan ebele. Papa ezalaki vengeance te. Ba mama nyonso oyo bozo bengisa bana boyo kamalamu. Tango yo obengisi mwana mwasi oya komele deja na mabela bakoko. Pona mabela bakoko na ngonga oyo. Yo siko ndeko oyo lobaka ete cœur sensible atika kotanga kombo ya mboka na biso yo kanisi soki kongola sali kamu ngana na chaka mai na munoko. Bana siko ya Kishasa bandeko a partir ya 13 ans ozali susu na eloko kuto koko la kisete na mukili oyo. Ba yebi tu o ezake ba mama musutu kutu ya 45 ka ba yebi makambo bango ba yebite. Mwana oyo tango akuti Afrique bandeko afai na kata ndaku abandaki kosala makambo ezake elongo banite. Na pusi nanu boye na zongi na ba mama oyo bazo bengi saka bana bango oyo batika na Afrique oyo azara kata libala na mobali na ye me mwana wana abote na papa mususu. Mwana tango ayeba ndeko na ngai abandaki kolata na lolenge moko esengelite. Na lati boye pona na lakisa ba peuple congolais. Bomoni ndenge cœur sensible na lati boye. Ngana tie elamba onakati na tie na kola. Mena lati boye pona lakisa bino ye kiloti ya boye akolata ngo ya pamba bandeko na ngai na kati ya mabele kuna atie kaka mwa body. Kiloti oyo alati ya pamba ngaku teza mulai. Mona zolo bana ba mama nyonso oyo bazo bengi saka bano batika na Afrique. Mwana deja asa kubi kuna na kati ya mabela bakoko asa lie pilipili oyo babenga na Kikongo ndungu zintendi asa lie pilipili ba pilipili wana oya lie oya makasi wana penza. Siko tangu mwana aye poto yozo kanisa kaka na esprit na yoke ndenge otikela kai na age ya 8 ans mwana ye na age ya 14 azaka ka mwana muke. Non,
tango yo zo moni na âge 14 ans mama makambo oyo yebi ye aza na expérience abato ya 40 ans mwana mwasi oyo fille oyo ya audio afai na couple oyo biti ayelaki bandeko nyonso ya bumbu boyebi mama oyo boyebi pe jeune fille na ye oyo biti ayelaki ya kopanza soki toke na mozindo bandeko na ngai na bumbu kuna sango esi epanzana ya mama oyo na jeune fille oyo bazali ba alala bo comprendre po tozwi penza information na source po biso ba fioti na biso bakosaka te pe babakisaka te bandeko ezosala pasi tangu video oyo esalami na 2016 oui to condamné pasteur te to condamné nani pasteur ya lingomba wana te plutôt diacre oyo to condamné ye po eza acte moko apozaki ya mabe na 2016 me balobi ke mutu alendi kokweya alendi pe kotelema na 2016 batu ya balabala ba famille ba noko ba tata mwasi ba fandelaki makambo oyo ya audio oyo ba pasteur kat na lingomba ya diacre oyo ba vandelaka makambo oyo esilaka abu pia puisque mutu asengaki bolimbisi na ndenge ekokeli malgré ça babandaki kobima na bango bazwi bango makambo ekomaki na niveau oyo ekomaki mais diacre soi-disant ayaki kosenga bolimbisi na misu ya famille ya mama oyo na misu ya bandeko na ye na kati ya lingomba oyo asambelaka bayaki penza kolimbisa ndeko oyo ya diacre nde makambo esila depuis 2016 sikoyo bandeko na ngai boyoka efutumuki mpo na nini bandeko na ngai mama oyo ya mwana oyo ya bondoki aza makambo moko mbilinga na camarade na ye moko baza na ye camarade wana pe aboma libala camarade na ye wana aboma libala asambwisa pe mobali na ye na kati ya ba réseaux sociaux akenda koloba na chaîne moko songolo ke mobali na ye wana mama oyo te bolanda très bien mama oyo ya jeune fille atindi ba audio na réseaux sociaux aza na camarade na ye wana azalaki na libala aboma libala aye na ba réseaux sociaux asambwisi mobali na ye alobi ete mobali azali nchor abimaka na mama biologique na ye wana camarade ya mama oyo donc libala ekota mbutu camarade na ye wana tina lelo libala ezonga te baza kaka ya kokabwana sikoyo mwana mama oyo ya mama oyo kolo mwana oyo atindi audio na ba réseaux sociaux aza mutu donc ya mobulu makasi na Facebook alingaki musicien moko boye akiti na mabele ya bakoko bandeko na ngai bolanda très bien tango akiti na mabele bakoko atiki bana misatu na kati ya ndako atiki mwana ya liboso aza na 15 ans na baleki na ye bango misatu na kati ya ndako bandeko na ngai tozokende wapi boyebi bien oyo ezali mboka ya eza na loi eza mboka ya bamindele eza na Congo te ke otiki bana wana koko azotalela yo ndeko songola azotalela yo mais awe ezali mboka bamindele mwana ya 15 ans en plus ya mobali ata kutu ya mwasi ngai mwana na ngai liboso aza na 15 ans mais na sala kata na ke église na kozonga mbangu po na ya kokuta malonga te po mwana ya 15 ans ya poto azane kaka mwana muke na koko tikile charge te eza pratiquement impossible mwana ya 15 ans oya ngai jamais na koko kende bipai moko songolo papa na bango azali te natika mwana wana ya 15 ans alala na baleki na nuit moko na koiko saila ngo te jamais mama oya ke na Afrique akiko sala presque 1 mois atiki ba na kata ndaku vraiment salaki passe siko mobali oyo ya diacre oyo abimaki na mwana toyoki ba audio
ake ayebisi bakonzi ya mboka kuna na France na Lyon alobi ke tala madami oyo mwana mwasi oyo azasiko na Afrique na Congo atiki bana na kata ndaku ye moko bandeko yaki kosala passe ye kuna na kata mabela bakoko ambiance na libala zwaki na Facebook yo mwasi penza malonga olongwe awa na mboka oyo okeno kaka kwatulu kolinga penza musicien oyo pe bomona na Facebook bandeko. Pourquoi toza komi sambwisa boye? Pourquoi toza komi négliger boye? Mwana poto ezalaki na tango akala soki mwana poto akiti. Donc bilamba ya mwana poto bazomona ngo sola parfum. Ezalaki mwana poto soki akiti bazomona biloko nyonso oyo lati eza biloko malonga. Mais sikoki mwana poto ekomi bafoué. Mama oyo na mabela bakoko ambiance na mobala zwaki na Facebook ya musicien. Kuna pe makambo yebani na leta ke atika ki bana misatu na kata ndaku. Ko zonga oyo mama azongi batindelie lettre pa avocat. Akei asambi baye ko botole bana misatu wana bapesi na maboko ya papa. Bomoni bandeko na ngai epai oyo mbutu ekwei epai oyo jalousie eko koma epai oyo makambu nyonso ya 2016 makambu nyonso oyo video oyo epai efutu mukinde yango oyo bozoka na munoko ya cœur sensible nde vérité yangwana mama oyo kozonga zongi lokola zali ba mama oyo balingi konduka bomengo na banzoto ya bana bazo bongisa pe bana te bazo soigner bana te basuke kuba baketi kutu ya boye ezate ye kaka ndako nduka bomengo po atini la musicien tango azongi bandeko na ngai ba placer bana epai ya papa nde epai bomoni mbutu na ba réseaux sociaux na ba portable ya batu nyonso ndenge audio oyo etamboli pona nini mama oyo ya Sorodiongo oyo akende kolinga musicien na Kishasa azongi ayebisi mwana na ye oyo ya jeune fille wana mwana ngope azali nkadi mpemba azali Sorodiongo ya natinda ikutu maloba otindela ngai photo na yo mwaye otinde ezate po yebiki ndoki no salaki donc na makambu o donc mwana oyo aza fautif ayeko benga mwana mwasi alobi ndenge ezali boye baleki no bakei kuna buli ona beti luka na portable na wana audio oyo to bomba wana to bimisa ngona mokili komisa asambwa komisa amona ba congolais balobela ye bandeko ezalaki ndenge wana et puis na yebisa bino papa oyo ya diacre tango bafandela makamnyo se silaka lingomba pe elimbisi ye mena kata ndaku bandeko na ngai asilisa bambongo ebele na kopesa mwana mwasi oyo pona nini asilisa bambongo ebele likamukie kaka soko meki nazo bimisango soko meki nazo bimisa audio soko meki nazo sala boye papa oyo ya diacre asilisa mbongo pona kopesa mama oyo po audio wana evanda melokola mutaza mutema mabe mutatonda na hen aye ko bimisa audio oyo po tangu ya zongi na mikili ya poto aya ko nduka lisusu bomengo na mbongo ya bana wana abanda kotindela mobali ya musicien aye ko kuta ensemble vide na mathématique yo wow bana baza sikoye pa ya papa mama oyo atikali maboko pamba mama ya nkadi mpemba et puis jeune fille oyo nazo bakutu jeune fille te na ngonga oyo aza na âge ya 27 ans aza na âge ya 27 ans tangu pe awutaki na mabela bakoko ase abota yaki na mwana puisque bozo kanisa ke mungongo wana ndenga zo lempa bwena kati ya audio hey papa ki pleki neige hey papa ngala ko linga yote lukuta baye ko sala tricage na ye mama na ye mwana oyo po babimisa makambo na mokili bino moko zwa penza tan cha audio oyo bandeko bolanda audio o très bien fo mona kaka eza audio moko ya tricage lokola ye moko yebaki ke
ako bimisa ngo na mokili abandi koloba ke papa nga soki nazalaki fille moko légère mbele eso olalanga mbala ebele papa ngai nakoki kosala ngo te ki ple ki neige zoba nyama ndoki tango azolela ndenge wana asa pesa comprendre kaka pesa nini tango azolela ndenge wana ezalaki tricage puisque tango mokili bakoyoka ngo bakanisa ke aza mwana malamu aza mwana mabe ye mutu abandaki kotante papa na ye akolata biloko mikusi na kati ya ndaku jour mususu kutu bandeko moko bayaka na kati ya ndaku na bango ye kaka mwana oyo na jip moko mukuse kaleso ezomonana abangi ata bapaya te ake kofandela papa wana na makolo ngonga mususu kutu abaluki azosimba ye papa vraiment est-ce que ezalaka alinga lakisa ke eza affection oyo bana poto bazalaka nango envers bapara na bango mwana poto akoki koembrase papa na ye mais aza na ide moko te mais ye soro dionga mwana oyo ase alia pilipili ya mobesu na mabele bakoko ndunguzi ntendi aye kosilisila ngo na nzoto ya ya diacre pardon yo mpe diacre naswika puisque déjà nasi na sasaki yo vraiment soki balimbi so na lingomba osalela yango esusu te gwaradie mais soki osalela yango papa ndenge komona ezotangama na mokili mobimba bo soki osalela yango yeba ete le salaire du péché c'est la mort okokufa lokola nyama cœur sensible asuki na ye awa bye ciao ebele bandeko bakongole balupite kaka eza bandeko bakongole batutu boya ebele mokolo ya le 8 septembre eza événement oyo ndeko na biso Eric Kasongo akobimisa sedene ya liboso na mboka oyo ya arène eza pe na bayembi mususu bakouta mboka musika neti mama na biso bozomona ya kitoko awa Agnès Nzembani ye penza akoya kobeta lolaka mokolo yango mokonzi na likolo akosepela tosuki mpe kaka wana te bandeko eza na couple luzolo bango ntango bayembaka yanza komba azoningana ekezala bima terrible tosuki kaka wana te bino moko boyebi papa na biso oyo asepelisa biso azokoba kosepelisa biso papa na biso frère ekebani wana penza bokosepela bokozala deside papa mama bana boya vraiment toyembela ya nzakomba boya mingi boya bele bana Allemagne bana Belgique Verviers Cologne Turin partout Deutschland nobi malabing sinon le 8 septembre rien que pour la gloire de Dieu